à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chaque... Voilà. Bonjour, bienvenue chez nous, chez Vérité News officielle à télévision. À la présentation, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Décaré Bachia, fils adoptif de Madame Jackie Powa Samou Jakina, la seule. Balabisoko Madame. Il faut savoir, Shakina, un grand merci à vous, un grand merci à tous nos abonnés. Vous avez plus de 4000 abonnés en train de nous regarder en ce moment. Je dis toujours, si c'est la toute première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, partager, de laisser des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Énormément de bien. Pardon, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Quand je dis toujours, à chaque fois qu'on se présente devant vous, à chaque fois qu'on sommes là pour vous tenir compagnie, pour vous déstresser, pour vous apporter le sourire, pour apporter la bonne humeur, pour vous mettre à l'aise dans vos peaux, la façon aussi à bien vous récompenser de toute façon qu'on se couper ça sous makasi pour la massia de sama lobaté il y a au travers ba commentaire la bien au travers ba j'aime la bien il y a au travers ba commentaire et surtout quand vous commentez quand vous likez ça nous fait voir que nous sommes suivis de partout. Là je vous dis un grand merci, restez connectés sur Vérité News officielle, vous ne serez jamais déçus. Un grand merci à tout ba lingrabiso, merci à ma famille Libote belle vie Candila patrona balobi Poutine Poutine de la presse, Poutine de l'écriture, merci beaucoup na Belgique, ma famille Libota, merci beaucoup na Abakouk SB à Pomba Sen Sila Bisalou Bekam Joe Rambo et mon théâtre à Bekam à Sila Bisalou et on a coup témératé, on a fait un témératé. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes continuer car Marambo, il continue à monter, mais c'est là. Un grand merci à la douce, ça dit dans la douce. Un grand merci à formidable Naomi Barcelone. Un grand merci à Cardo Chou. Il y a Cardozo, Mille Esprit. Un grand merci à Fanatique. Tout. Il y a des comédiens, au Balandarabi, surtout pas musiciens. La seule rendez-vous est déjà donnée, déjà prise. La date est déjà prise. C'est pour le 29 octobre. Oh, Yobabi, Fabi Sonius. Le 29 octobre au Bissonnios na stade de martyr tu que soutenir fali pour warrior Théora warrior donc surtout coûte la dress code et moko tout le monde à l'exception de personnes. On se retrouve tout à l'heure on se retrouve le 29 octobre na stade de martyr babi paf 2500 pamba soko warrior fille aura warrior moi en bas l'aura warrior babi aura la première soit là au soir rakito ko là t'as bien tout ko ba nyoka laisser to ka ba science fiction to ka ba message pendant ba jaloux photo mais ba jaloux mingi ba jaloux faut ba nzembo chaque jour to pambola ba jaloux et ba on ta maestro Fabrigaz le métier noir. Voilà, nouvelle semaine qui s'annonce déjà. Laisse-moi vous dire que cette nouvelle semaine qui s'annonce vous apporte bonté, gloire, longévité, prospérité. Semaine ainsi que Bandi Obabi, le 3 octobre, jour pour jour, le 3 octobre. Donc, Dieu vous fasse grâce à Salongolu, au bénéficier de la grâce, Yalola, au bénéficier de Bola Mwanzambe, aux Apenza Moutou et non la queue. Voilà, nouvelle semaine qui s'annonce déjà. Joyeuse et bonne fête à tout, je pense directement à mon frère et ami Saint-Clair Mbiki la Poutine. Saint-Clair Mbiki la Poutine. Joyeux anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité sur votre histoire. Vous apporte bonté, longévité, prospérité sur votre histoire, que vous prospérez à tous égards. Joyeuses fêtes à vous tous, le 3 octobre 2000 de certaines années. Voilà, une nécessaire condolence le plus attristé, je pense directement à Princesse Illustra. Sa petit frère Nabango, Ilunga, Shabani, nous sommes de cœur avec toi.
nzamba sunga famille nzamba consoler famille vendredi tous en avait mortuaire samedi peut tous en na mort ya maman imopo tout tika ndiko na biso Chabani na dernière demeure na nous sommes de cœur avec vous nzamba penza aza na bino assister bino pendant cette épreuve voir ça parce que c'est pas facile au bungi ça être cher bongo donc courage princesse la vie courage princesse il y a ma ramson qui soko et comme là yo déjà obi patient atobi pesa conseil mon tumso na minute aza penza abattu aza penza touché na kata le réseau collègue mais on dit toujours consolation sur les arandés nzambe nzambe na consolation nzamba consoler te et ça sert à rien donc nzamba consoler famille mobimba nzamba consoler libota mobimba ya princesse aza penza au centre ya bango donc et ça la vraie kitoko dans éternel nzamba lola apesa makasi apesa penza paix et surtout kimia to linga pa kimia zala nzamba consoler nzamba pesa ma kimia à sa famille parce que c'est pas facile que bon ça jeune garçon bon talent azana fleur d'âge peut-être la tiki non mona tazana vie libelé liboso bochele ka poison ku fa bon donc bref il y a le beza et zebele mais maka ces années donc nous sommes de cœur avec la grande famille de princesse voilà bon toloba te Togoloba. Et je vous dis, il y a des choses. En fait, deux fois, quand je reste devant mon téléphone, quand je vois des différentes émissions, qu'est-ce qu'il y a en fait dans les réseaux sociaux? Tu vois, chien méchant. Fia qui n'a poto 30 ans, 50 ans na poto, chien méchant, yaka na bosenga na yaka, zakit, installe-toi. Installe-toi vite. Parce que tout sola, tout le monde et l'on a bengo poto sola. Yo faut faire le mission na lali. Yo faut faire le mission que là na liko ambetu. Yo faut faire le mission bongo. Yo faut faire le mission na za lala na mbetu pona oyoka. Parce que ça na telema nande na munene mbinga boye na komela yo za moka ngasko na gobi ce que ça na telema na selo mission telema ezwati faut na ninga ovanda ninga olala na salonge na mbetu na loba siko ozo yoka zwaki ti vana ki boso yoka mama na loba donc et kota oza place ou installer en calmement dans ta bouche dans ta tête dans ta caboche maman toi qui n'est pas toujours na pe paye au banda pe YouTube on peut kala au banda YouTube biso na totanga na ba classe la blé blanc to ki ba ifasik to si to na YouTube to zui ifasik to boaki na poubelle to lati YouTube biso ba auto zwash to kena biso teva kinite to éthique na déontologie to tumba éthique na déontologie to tumba classe to losa na ifasik to ça la ngo suti to mo sa maramu to mo sa la mo potu o le bangefa to kota na mon potu to s'installer to vendre bi OK c'est bon to biso vina biso kaya monde ya mon potu si qu'on a mon potu to kota na kata mon potu comment expliquer yo ko zo courage ya ko sela ba émission à la con ce sont des missions à la con il faut me payer ça à la con à des missions très banales très jambiques très bidon mais à un moment donné il faut se respecter par rapport à ba pété par rapport à titre mon y na ba teva kin to cho loko ba mami lela loko ba Hélène Kalema loko ba rien ka jinga loko la ba banani ba ya kala na pe ba lolo milolo ba dalolo parce que pourquoi ba dalolo na teva kin mais comment expliquer son aninga YouTube to ba dalolo te to ba mami lela te to la bango te mais to za ba bino ba inconscience bo vanda kana toujours pour na koyaka na ba se pour na ko créer ka ba problème à la con. La Chine, je vous salue. Bon, likez la vidéo s'il vous plaît. Au code sur liker, s'il vous plaît. Au code sur liker, au petit commentaire. Parce que dans la position où là, la mbetu. Dans la position là, la mbetu, na renacé ce par choc. Donc, ça na zapenza na bakasi le makasi ça. Akasi penza lo ba makambo le ezali. Zwa ki se boso vando mi yokanga. Bobenga la Chine. Bobe nyaba américain bobe nyaba mourada bobe nyaba nani bavanda bazala ba telenga libanda version officielle la Chine boza na molimo ya ninyo nga papa nno na molimo social nga social nga papa bino nga no na bino nga no za social
bino bo telema bo pesa bo makiti ba fana pa makamba ko loba fa ba memela mutakala Paris ayo ka makambo na loba ba memele message pa fe koma chien yaka na YouTube bananga la banda YouTube na ebité ceux qui na lobby le contraire bo trouver na commentaire nanu na tikala koyo kata babilanga oyo ex ya mbwa Paris na monate nanu na yoka tabi ke ombanda na yeye na yoka na ngati est-ce que mbwa Paris ana problème ba ex hein tu as un problème avec des ex ou comment un problème ba ex bazalate to ba ex bazate te yo faut za start yo ba mega star yo za suki makambo OK yo ba pété yo ba lokumu yo ba galon avec on bon à la police ba galon hein yo ba galon yo par rapport à pété par rapport à Paris yo par rapport à ya Mukanda par rapport à Pavillon par rapport à Maramutu yo madame OK ce qu'on a que là likola ki bo madame no nyonso wana no na yo kana lisola excité no nyonso mbanda to kana mbanda te on a pas mbanda hein on a pas mbanda to on a pas ex. Tu as quel problème en fait? On a digéré problème. Tu as quel problème s'il vous plaît mademoiselle? Il faut bien mademoiselle, madame, il faut tout qui niveau mademoiselle. Parce que madame, madame Jackie Poas, nous Jacquina, il y a le roi Igete Mutuku, il y a le roi Anente quoi, il y a le roi Francine Kofo. Correct. Francine Kofo correct. Il y a qui ça pour la 2 jours à Zongi. Francine Kofo. Yo, niveau noté. Na lobi boy yo bando za na poto wana okata bato mindelo bakota ba poto te oloba okoloba bino bakasa bino bana monopole ba via bato na loba eloko via mutu ya kanzame ni mama na yo ni tata na oni ndeko na monopole na vie na yo bakosa elo ba réunion mokili mobimba sonza mabike yo c'est lui qui est le dernier mon ba vie na biso pour votre information to vana na YouTube ako mutu ko décider les mutu azati pas aza lokwa loponga ba mongo na YouTube on to décider muto azate faut tia wana mi tubo kanga on a ba kabosh bino ke ici sur YouTube tout le monde décide il y a pas quelqu'un on a monopole à décider la bateau je parle de moi na moi Paris tu vas comprendre na moi Paris Foufou Magui je te salue Igete Mutu ko tu ba commenter je vous salue Maman Belgique je te salue aussi Y3 je te salue Daniel Bango je te salue Karine Bala je te salue Boba de Karine Mokonzi je te salue qui encore on va te commenter je vous salue Madame Jackie Poisson Mouchakina la seule l'unique Babi Sokora Madame je te salue mais avant de m'attaper je te salue des prix Canada il a bien c'est un appel na yo Emmanuel Kabongo des prix États-Unis je te salue aussi voilà Bozolanda yo bando zana YouTube oyela biso te non kate wana mbanda na ye wana mobali na ye wana ex ne koma succès azati ozaka toujours le quoi ne ba quoi diable azako ranger sope ko ndongwana kaka pembeni ya lipambola baninga mais c'est quoi ton problème avec toi madame madame il faut mademoiselle il faut fille yo fille et yo fille ndebo beta atoro ke bona ba poto soit disant ba poto boza ndeti biso no to koma poto to dans to zota to koma na France ngo te champ de God to pe Paris 16 donc to kitate siko bino soit disant bo kita ba Paris 16 on bo kende bo koma ba poto ngo na ba poto ngo bino bozanga mama ko sala to bo ba pour Rolando la vie privée à battre mais c'est ça vous rend ridicule ça vous rend sans esprit soit disant à star soit disant à pété soit disant à ne makambo mais il y a un sens là mais la vie est tout qui pas tout on a paye on m'a distraction on m'a distraction on côté ça biso ngani ko na ka garçon ma bonne de la garçon prière on m'a moi si à l'autre natira libanga likola boya ko yoka kota na distraction si comme on distraction on côté sur YouTube so distraction elle écaté ero yoko na sebe ka pa Karine ok makamba ya ok mamna lobaki abe moi na madame Jackie moi na madame Jackie Poas depuis qui ça ngade carré c'est moi qui parle c'est moi qui décide c'est moi qui dirige ou bata madame ou bata Chantal Bola maman paradis bata pene ba la mwinda ngunga kotia c'est moi qui parle c'est moi qui décide de carré ba chia garçon sango garçon par choc 1m70 kingo mwambe nga na lobi boye il faut na vanda pona lo ba bien na télé manon na mbeto
na mbeto ya kitikuala bibi mbeto kitikuala kisasa oyi ba mbeto wala la kisasa ba mbeto ape ba kitikuala mbeto ndola na kisasa oyi bibi mbeto ngo la vanda sikolo kwa mbeto na denda na ndambo yaka omoni mwasi alota kota na distraction pa ba ta kota na distraction nga tala sima kuma libanga mungu siko omoni distraction ba boyela biso na YouTube encore nga déclaré na zawa muto na distraction te moi je vous dis pour ton information maman na vie il y a les hauts il y a les bas place ce que biso to gagner mais za nini soto kwei to ndimaki to kwei ce que place bino bo pola ka so bino bo kwei bo ndimate bo kwei bo sala ba vantar na bite na bona pe muluba d'après tout ba vantar ba luba pola soki biso to poto to make oui to zero pola mais soki bino bo poli bo ndimaka bo zero pola pourquoi bo ndimaka point faut bo ndimaka biso to la préparatif banda to banda YouTube to lemba ba humiliation ba finga Karim ba sokola Karim akutu nazana nga kuna te o akocha commentaire à la con je m'en fous midi chez yote donc si tu n'es pas content tu n'as qu'à dégager ok mesdames ok messieurs ok filles tu n'as qu'à dégager maintenant la problème ka fille mboa par avant na liboso yo kama na koloba biso so to quoi so to poto ni make oui to ko to poli to ko to o ba la français reculer pour mieux sauter. Si Kobino ata bo poli bo ndimate bo poli. Vous savez bon point. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous avez un problème, vous avez un souci? Ça vous dérange? Qu'est-ce qu'il y a? Parlez-moi. Bolo en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Pourquoi bo ndimate ke bo pola? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Qu'est-ce qu'il y a avec vous en fait? La fille. Bana banane na habité. Bo pona pona. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Biso to finga mana ba YouTube boyo ba loba zo ba koloba biso ko te importer ça ki si to botama. Biso ya important si to botama. Et so ko ya advient que pourra. Obi français là. Advient que pourra. Tous on donner au loba. Amonye basenga miso mo belobi décarré mboa para lobi carré na zangi ndaku carré na telengani soki yazo luka benga ngabiya ya soko to bandako esili na poto so photo que vone pas madame Jackie poisa boya bisoté on comprend so bandako esili na poto ces photos sont pas madame Jackie Moujakina ana ndako maman la château la chambre ya polé ba chambre monsieur kota ba toile d'araignée ba chambre ça la toile d'araignée. C'est du pas madame Jackie to quand on tenga place on va na poto na kisasa te na poto te musakana ka ba fanatika karine belé la chine belé ya na poto re libanda ba maman na ba na libanda ba maman la autorité ala ba famille ba neko na poto yaya siko yo tongo se so émission la kona wana moni distraction la biswana et simbati to telemela ki da distraction de celui qui au nom de Jésus moni ma distraction on ba bongsa libala nde bandoki ba Jezabel ba ba telemela ba ko libala ba linga ba linga ngoti elle est dans YouTube moto linga Karina bala bosa ba belé ban chort to yebi ba chort da YouTube to yebi bolinga ka toujours bolinga épanouissement ba ninga te bolinga ka ba dinda ba za ka détruire ndebine bozu ma seki bo misi ko mais que biso on peut pas yakuza ba mettre ba timba to ja kilibi na YouTube kilibi na kilibi mais non c'est biso obengi pe mari là ya et pas là yo ndako wa poto non ndako ni na poto ndako wa non ndé na poto pour la ki sasa na ndako moka parce que yo na poto ndako ngoza non ndé na ndako wa ya poto et à madame Jackie Poise pour dire que traumatise on s'en demande son traumatisme yo traumatisme na YouTube yo traumatisme na YouTube yo traumatisme mo tout à fille yaka yo traumatisme mo bon mais ça là comme on a vu à Karim le quoi journal à 19h a changé le système a comme na le quoi là émission ça là une fois la semaine car les ala bongo bon on va vivre bon une fois la semaine. Il y a ce journal télévisé, il y a chaque 19h, grande édition. Vous en soutenez. Bon, à ce moment-là, quand il y a une évolution, parce qu'elle dépend maintenant de son homme. Elle prépare aussi son mariage. Baninga hato sito bali.
baninga eto sito baliye botika kofinela ye miso na nzela botika kofinela ye mitamo ya bamoureux azwi ya ye kikuliye ya ye lopete ekoti na mosapi lokumu ya mwasi nzokande lopete na mosama lokumu ya mwasi nzokande lopete na mosapi se makwela nazwi yanga asosie na bolingo mama lokumu ya mwasi nzokande lopete na mosapi se makwela nazwi yanga evi yaya biso ero tonga tokyo manzemo liba se liba ekwei ba mama na yesu seli tonga te ba selibe ekwei na kisasa yo so distraction ndako yo boti no mwana koma mwana ebana no papa mwana za no nani pesa koma papa mwana koneza ozi tala ozi koma madame ya prêtresse abatu olatisi mwana yo koma papa mwana nabi ya mwana ndoine za ba famille koma famille za nani koma famille mwana bona ba problème na bino no na bandako ekosata ba kapashula te bozana bino basanga poto bona ba problème bona mibali no ya ba sûreté bona bandako mo compliqué bona bana mo ba mutu pasi bana ba koko na bango te c'est pas normal franchement moi na fois ba koko na ye il faut ba origine na ye abima na muchopo ya banani c'est pas normal moi na musisa te il faut moi na ba musisa ma fois ba racine sona kalki ba ti racine carré et bon avion il faut racine carré zala Karine ndako ezali susu te Karine poto oh ya mtana préparatif ba na bika asali ba neli kafu après bala akena ndako ne bo mona ndako ti on est à Château Villa donc comment Château Villa ndé comment ndako wana donc eza kafu na Suisse bito va na France te na Belgique te va na Suisse na Suisse bito va na Suisse na ndako o ba bala na lit conjugale. On comprend. Deba Chantal Bola balala la lit conjugale. Voilà. Voilà la lit conjugale. Parce que maintenant, c'est que tu commis na papa dans la Chine, en fait. Voilà. Tu as vu papa, tu as tourné na papa papa confirmé. Auparavant, tu as dit non, tu as sans papa, tu as sans papier. Bah, il va y avoir moana. Ce qu'on a dit, il y aura il faut na peso papa, mon papa a deux. C'est il faut à père. A peso son père. N'est-ce pas? Il gagne mon tout. N'est-ce pas galana d'amour? Après c'est son père. Et le donc, net aux awa toza na besoin attendre na bino surtout to na ka bokoma ka makelele ya wenze. Bino fo bozala ka ba samba na ba tobisha, voilà. Moi c'est Bible koti. To boka ba samba na ba tobisha. Obi samba na tobisha. Ya na histoire ni encore samba na tobisha. Samba ba Samuel kuna on dirait. Ba samba na bino ba samba na ba tobisha. Bino fo bozala po ba bo mona épanouissement ba via bantu. Bah oye kaka oye so oye kaka ye wana akone bon ye wana ti ozondi ba bino bomona bomona lobo kwanza na ba via batu bizarrement muto bo le be makamne yekuta kipakane makamne abona mnoka lokwa bo excusez nga ya soso lokuta na ibite na ka mpena baloba na mokili lokwa ma Michel Chabani nda tala mwana voisin ko ko na dal total binoka lokwa nda ko ebuka na tso makasi te to ebite so ka so pe lokuta mais total noka lokwa nda ko ezika na musika et mata gauche et beba et bon on s'en fout c'est pas notre problème bino besoin vertige il y a faut ba ka carrière na unité de maison na bino tout ba fi YouTube na yo pe 30 ans na carrière 30 ans de carrière même ils ont ba lolo milo ba ko ba da lolo na biso wala ko ba joka ka bengele ska ba sortir yo nani ba basi ba sa kala TV ba ka très jingat belel kalema mama Bianca ba Laura tendance moi j'ai l'impression ba Laura tendance ba TV kalat et j'ai l'impression ba Laura tendance da lolo ah j'ai l'impression ba da lolo o ba na ba noela madinga voilà ba noela madinga l'idée à songi on j'ai l'impression ba noela madinga oh yeah ce que tant oye YouTube
toyo quand o comme ça mobile mota star te biso to bimisi ba senti to bimisi ba dondi to bimisi ba feli to bimisi ba to ebele et quand ta personne te papa wemba na maternité à viva na kangela ko makolo te car mo na maternité à YouTube na kangela senti makolo te na maternité à YouTube na kangela dondi makolo te na maternité à YouTube na kangela feli makolo te ta lelo bakoma ba star lelo bakoma ba star bakoma bongo comment lobela bona to biso be ba deke to mo tshwana ba miniature po nini ba kare na kanga makolo te bo pesa biso temps siko papa na bango numéro 1 osco ayo kata match o bata rythme ça match sili ça dit il faut on papa vie par rapport à longueur par rapport à largeur par rapport à design boya makambo eza boya boza kiti boya ça veut dire par rapport à la monnaie makambo de par rapport à design par rapport à makambo etali par rapport à makambo to c'est solo lité faut boy atibio faut que bon pas tout ça ne biso ya la poto la poto ne toki ma solo la poto na so pose wa ndaku so sala ka papa pe vie il travaille donc pas quand on ndaku c'est moins que rien na poto ka so sala ko zono ka ndaku ba pe so ba mikana ba ba pe ça ya to comment poto te mettre na ba information poto to maîtriser donc pas la poto mo to intimider mo tate Olga yaka il veut joga makamonyo so omoni e ko ça quand on ba plaindre ça le couteau que ko déposer bana yo ko longwa YouTube sikoto yo za makambo faut démontrer biso makambo ba ki ya le couteau ne ba no bi ki ba yiba ba kabelo faut l'accès ba kabelo ba yiba ato supprimer émission ça ba tali ba mona ba yoka yo ko sangana na fio aza munene na kisaso mobali succès boya nzoto succès lenga pa nzoto kabo elenga bon dele kunde yoka ya Paris yo yaka fanda liboso soki ku karina kozanga place ola la pe pana hôtel ata place ngo ici pana yo c'est faut ta foi c'est to kota foi après to kota pe fate au nom de Jésus mabi qui était bino bo abatu bino bo finga mitro bo abatu le oué la main on dit amina bon biso histoire na biso amina yo histoire na biso o peba Amina sembo biso amina ça sembola loboko amina par rapport de bobo souffrir na vie par rapport de bonyo ko bino faut bozala ba la tête et non la queue on amina ndaku abotele ndaku mwana zana kala mwana te na yo héros to ngala rieta mutalongola biso alongola biso stress na YouTube mutalongola biso apesa biso assurance ya koganga dossier mwana lobisa batu na YouTube nani asalela émission te kina baba basala émission na ba madame ngaso asala émission ba ke zemeza te na ba soba ba kote ba studio yo sakala mwana riete mwana na puissance mususu bon ba te ke mwana na plus dangereuse que sa maman on a l'événement ma bé ya makasi pas nini et elle n'est dans mokili c'était pas facile aya déjà troubla mokili non abimate mais ça troubler mokili oya ko finga oya ko loba ba expliquer ma maman ba ça n'allait passer na so écouter ba expliquer moi na ba expliquer makambo OK c'est bon to yo ka to agrafé ya ngo prompter ma bende liwa il faut la bailler non puis la TV puis la téléphone pas la garçon fatigue la garçon non ba luka la mbetu non salo hello émission à Paris voilà kimiako il est son yo fait son il est son combat
comment mobali wa botsa mwana mwana to kuzana promener mwana bato kala promener yo mona mama ki laisse comment mobali wa botsa mwana oui opesa ndoi mais oui to bona supete mais mwana na famille na la wapi kota bo tata na ye ya kana Afrique ba amona bo kota bo mwana ngaza mulubat OK c'est bon marche ma meno makila mona na biso to boya biso ba to boya bana te biso ba to boya bana te yela biso mwana to checker comme ça yo zonga na mamna ba YouTube ba kili bi kuno expliquer biso mais soka comment papa Henrietta bote na como Henrietta ki kuli papa koko na za moi mama na papa mama na Evi parce que sangana ki kuli azate o koto kanku koto mbuite ya Evi ya ki kuli ya bongo ya ihuli ya bongo ina papa o ala papa ibana papa comme pesta papa comment ekenda bongo ekenda bongo papa comprend ekenda bongo ya YouTube papa bi ekenda bongo abi ekenda bongo li pate ya kuja ya mama wana Elisabeth Melida nzinza kota kupe mulinda nzinza kota abimina malembe nzinza kota on se comprendre donc ozana monopole te koya koseka bato boni distraction lelele ko ka bona be boni distraction ko biso na tant distraction to monde ki ndoki na yo biso distraction to boyi to na temps maombi to na temps prière toujours préparer mariage ikozambali boso na vie ya Karine mama bango alata super ya libala yobe lengo bali oboti mwana mwasi mwana sabali babalati olati super mama balati mama bana balati mama super ya libala ba milakisa na msana mona bango balata super ya libala ya mwana boka baya na bosenga bona kisa liboso boka ndeni jour ango boka ndeni to ba peso super ya mwana boka ndeni elengo boka ngondeni na ba te super ba peso super ya cadeau te super ya libala ba peso na nzungu ma famille libala bose ba nzungu te nzungu ma famille penza ya kala o ba pesa nzungu ma famille nzungu mbodi ya ma famille yo ebe lengi wana le goût de ça on connaît TikTok te tu connais le goût de ça nani de famille vandela ye ba solo la famille moi sta famille ba vanda ba solo ba tangele mbo baza wa da YouTube baza te bon se manifester s'il vous plaît ba pena de famille vanda pende solo la baby awaye sina peki sina la lugara sieta gaga la lugara gaga la lugara gota kaka baduna kananu baduna totuni la question bato balata ba super en bas na bango basi baza bato balata ba veste ya bana bango basi baza mwana mosa lata so veste ya libala na ye mobala asobelo ba Pierre Cardin na lata Pierre Cardin libala ya libala mwana na lata Pierre Cardin yo oto telinga na poto obi franchement ozo bo toulé na poto non félicitations la basi bakina poto bazwa vie au sérieux au sérieuse balongwa na weza manevre baboya bakoma ba célibataire bobanga te encore nzima naso babeta na fête moninga ndepe apasi kolo yesu azali wana yesu komdala ba tranquille toko bonde wana libale yate toko bonde la wana nzambe yo lobaki na mboka na yo mwasa ko sopa makila zate femme stérile kozala te ekomba bakozala te ba célibataire bazate nzambe talaka na nga libala na nga tata so te tata mo stérile mo tama vino otamsi vino mabe tata mo tavanda yo bona bato bimina ba ona Paris wana ba milimo bongo so babi mena suka pona na peso AVCR donc il y a importé ça la Chine au moins une distraction on te sauter déjà pas distraction te biso ya distraction biso ka to sa manzambe ndoto ezalaki ndoto
lelo ekomi ya solo kolela nanga ebongwani esengo ndoto tolota kala lelo elati nzoto nandimaki te lelo solo nandimie nasolotaki kokumamela ye ayebaki zazalaki zongo makama nzambe Joseph alotaki kaka mpona ndoto biso distraction akoma shege oui tondimi to bashege biso tondimi na biso to bashege tondimi to pour adresse mais liko nango to baya est-ce que tu as des heures de mariage alléluia même biso âge avancé te biso bala âge normal oh libala ba négociation te ba négocier te biso ba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 36 si n'a pas combien kuna donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardé. Prenez bien soin de vous. Moi, Paris. Lalo kimia. Agitation ni. Agitation ni moi Paris. Vous agitez. Ça kimia. So on a biloko mayo to na banana on a la mona kimia. Na poto lia kwa ole comme to la kisasa. Bolia bien quoi ya. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Bon début de la semaine à tous. Semaine à ce bandits. Bah, Japenja. Bye.